mawa mingi ya kumona ke batu baza kolanda ye na nsima mpona nini ya komilivre ainsi de suite balkanisation ya Congo au complot ko ya Congo complot ya Congo na balkanisation ebanda kobanda kala kobanda balumumba alors ezali kaka ignorance ya bato oyo bazali na nsima na ye oyo balika comprendre eloko wana te baza kotelema kaka wana te ono bazela ngwanda lobala ngwana ina rien à dire moto oyo aza na boyebi moto aza na bosolo akotala oyo eza liboso eza nini élection eza nzela ya mokuse occupation izokolo occupation ezali na Congo barwandais mponi baza wana baoccupe Congo toza wana 65 millions ya bacongolais pas même 1% ya barwandais na kati ya Congo azavi 65 000 to la tête 650 000 rwandais te baza na kati ya Congo wana jamais kaka quelques mois rwandais bazali wana tout ça banango baposte moko toza okilie occupation mais ça soni mpona 65 millions d'habitants ya bacongolais baloba kaka na 100 000 rwandais ou bien 50 000 rwandais qui bazali kooccupe Congo eza makambo ya eza plombo koloba te ke occupation ya ezali regrettable mpona bango baza kobisaka occupation mpona kojustifier résistance moko ezali na ila moko te à des milliers de kilomètres nazokisi bino waloba ndeko nanga merci mingi totondi oyo botondi mingi topaloba ya suka na ndeko na biso benesha soki ozoyoka biso maloba epa na yo. RTCC, Radio Télé Communautaire Congolaise, est une nouvelle radio ici à Raleigh, une idée originale de frère Papi Soukidi, réalisée par Justin Bouy, le webmaster. Restez en contact avec les nouvelles du pays. Pour vos pubs, contactez le frère Papi Soukidi au 919-266-9533 ou au 649-2950. RTCC, Radio Esalamina Mwana Mboka, frère Papi Soukidi. RTCC, Radio Nabino Esikana Kati ya Raleigh, Yangoyoe. Ndeko Benesha Bolimbisi oyambite na pesi maloba na ndeko Lorive azali intervenir ya suka si malango na pesi maloba na ndeko Vero. Allô? Ça en direct, koza en direct ndeko Lorive. Ok, ngai na lingi na sala mwa commentaire muke une minute. Ok, merci. Na sepeli ba radio bweza na États-Unis mingi tozana besoin na yango penza mingi. Pona biso ba congolais surtout ya États-Unis to ba kososola. Foto mukolo mususu soki to ko ata ko sala commenter sur papa Rwanda en comparaison na papa Tshisekedi soki bukosala yango ezala sengo mingi parce ngala ndimaka Rwanda te kososola na biko sosola ba congolais photo yeba leader akoya okoyeba leader ya solo ndenge nini lokola ndenge moko na mosali ya Nzambe na Biblia balobi okoyeba ye na makambo maye makambo na ye nyonso oyo misala na ye misala ya kala te moto ayiko obongwana kasi abongwani na ngonga nini abongwani mpona nini mpona komi na pasi to mpona nini Tshisekedi azali leader ya lelo te azali leader ya lelo te landa makambo na ye landa badeba ata periode ya bangunza toyebi ngunza azali makanisi nde mingi soki otali ezalaki na mindele badiscours na ye makambo nyonso akoloba o nakolesa bino soso boye espoir na ezalaki na mindele kasi Tshisekedi ata mokolo moko te na bamakambo na ye oyoka atie avize mindele avize azali koloba peuple congolais akokoka na ye moko akosenga eloko moko te donc soki mpe ezali na makoki oyo tokopesa mpona baélection ekoya papa Vero na sina sola na ye oyebi soki support financier ezali solola na biso zala contact na biso bakongolais bafongola maboko bafongola makanisi na bango bayeba kosoutenir mboka ezali ya biso kasi financement tokoki kosala tozali awa misala ezali pasi kasi ata mwa moke okoki kobimisa mpo opesa mpona ntina ya mboka donc ngai nazali prêt kote wana papa Vero na sina sola na yo oyebi yango merci. Merci mingi ndeko Lorive wana tozokende koloba boye yambo topesa papa Vero maloba pona apesa biso mwa maloba na ye ya suka émission esuki te po bato ebele na moni boza na posa ya kointervenir tolobaki radio na biso ezali démocrate koyamba ba obédience nyonso samedi eza koya tozoyamba bongo Bishop John Israel nakanisi aza moko ya bato oyo baza kosipote élection te akozala biso en direct bandeko
bozonga ebele bao bozo supporter élection tokozala na débat contradictoire na bandeko nyonso nakanisi misusu boza bainvité te me na kotika bino na line botikali wana na permanence mpona kodébattre elongo na ye tokokende na bato ya baverset biblique tokokende nango bandeko mitu esalaka na ndenge mpe oyo esalelaka nyonso tokokende nango maloba mboka yo papa Vero Mwalumba. RTCC, Radio Télé Communautaire Congolaise. RTCC, Radio Télé Communautaire Congolaise, est une nouvelle radio ici à Raleigh, une idée originale du frère Papi Soukidi, réalisée par Justin Bouy, le webmaster. Restez en contact avec les nouvelles du pays. Pour vos pubs, contactez le frère Papi Soukidi au 919-266-9533 ou au 649-2950. RTCC, Radio Esalamina Mwana Mboka, frère Papi Soukidi. RTCC, Radio Nabino Esikana Kati ya Raleigh, Yangoyoe. RTCC, Radio Télé Communautaire Congolaise. En tout cas, merci beaucoup. Nakanisi na kubanda liboso na ndeko asuka ndeko Lorive tanga sali wa recommandation na ye. Omoni ba peuple congolais ndeko nanga Lorive ezali ba biloko balobaka ke ba responsabilité ya moko na moko. Nakanisi tango to sali émission lelo be tango ba invité nga lelo na thème ba bi élection. Ngai naza ko baptiser yango élection nzela ya mokuse. C'est seulement les imbéciles qui ne changent pas, pardon. Et puis imbéciles ndagoye bate et lokoni bazo benga nzela ya mokuse. Nazo kende même jusqu'à koloba ba détail musu na volo bate. Na lobi bien que na élection nzela mokuse moto ayi bate. Bref. Tokena ba élection moto ayi bate. O ba yebi ne basala ka propagande. Ba kende ko participer donc ça masolo. Tshisekedi atie motu bomoni de ye moko d'abord. Nakanisi lere bandeko bele balobia wa ozomona même Tshisekedi na sepeli mingi na ndeko nanga kasila uto la musanga esprit ke biso ba chrétien to lobaka liwa ya Jésus Christ nde sala force na biso parce que akufaki troisième jour à lamuki avant de loboka papa comment ko intercéder pour na biso peut-être na bungi mais réalité baloba ngobo donc soki balobaki ke Tshisekedi akukufa na secret moko ba congolais ba yebi na noté bandeko bakanisa eke Tshisekedi akukufa bakoma ko la poste na ye mais tango ba moni siko Tshisekedi a ressuscité qui peleke se koti ba leader ba en tout cas biso ba congolais tar musu to ko zora biloko eza ya biso te bat ba yeba ki te que résurrection ezalaka c'est ça le mal congolais maintenant tango Tshisekedi a ressuscité bato bazakolo ba kufi ba ya koyebisa biso que 28 personnes ba koyamba na kisasa. Mais comment Benanga lobby, Tshisekedi ne sera pas reçu par les Congolais, va donner ses changements, tout ça. Parce que au sein de l'IDPS, Bocha Balongwe, Akenda gouverneur, il y a moins de Genamboka, on a Yakenda. Bon, bah, si vous savez, c'est que Tshisekedi Ndengwana, non. Nous surtout, ils ont réagi Jéhovah, ils ont réagi Jéhovah. Jéhovah, tant que ça, ma camonaï, à ça, la gangona va signer. Au moment où il y a un peuple, tout le monde qui a sa télémi, biso tolinga kopina, tolinga primus, tolinga match ofele. Batiela ki biso ngo na stade wana ya biso ya Kinshasa mais peuple alobi bozela nanu tokena nuko yamba kolo lupango aye bonga ne mutu na zoba na comprendre te que kolo lupango azongi na lupango na ye nga mutu na kokende vraiment sans s'opposer ezande na bato bakanisa ki Tshisekedi akokufa na eloko bakanisa ki basali esimbi lelo tolobi yango te belo ba congolais ba koyeba vérité mais bato bazo sala ba opération wana ya congolais ali mwaka bango bafanda kabasala ka ba alliance ngana webisa bino ke bato bazo sala ba parti politique mususu na poto eza ba parti politique ya résistance te balu aza ko opérer même na kati ya poto na diaspora mais bazo benga ngo résistance mukolo to ko révéler ngo ba ko ba to za batu mabe or qu'il est grand to sangana biso nyoso si réellement nous sommes dans les vrais mais to ke de biso nyoso to na kati kini to benga Kabila na ba kombo to linga kate mais to benga ye président pour aller qui président après to comment va collaborer non ça veut dire que pour respecter même na mundela au mona bido boko même na matirite mais yo kende ko solo na mundela ye bisa ye mutu wana ozo kende ba débat o ye mundela ye boko alikite ba kanga yo boko na saki est-ce que mundela ko ndima yo j'avais rencontré un tel tous les Congolais bakuta na ngana batalibanda
moto yibate, c'est simple. Peuple congolais, tu es bien que élection zela mukuse, mutute ayiba, papa merci mingi, ba congolais balanda ki biso, na masolo to sololi, bien que ba différence ezalaki, ba débat ngo ekendaki au moins, na ba biloko musu peut-être bo sepela ina ngote, mais congolais foye ba eloko moko ke, Mobutu tanga longwaki na Congo, sen pepe tikala ya okanga mate bukanaki, bata maboma nyoso bakima. Mingi pe baya kubwaka ngunda, bazana poto, alors lokola bayaki awa, yango moni tango mususu, tozoka retard ya kukuma ba peuple congolais parce que to sangana mingi pena bato bazaka na sen pepe bon juger bango na ba question bazo tuna na ba déclaration na bango na ba comportement na bango boye bake oyo ezali muto papa